bandeko nanga bamama nanga naza na musée de l'homme, exposition ya Afrique, exposition ya tissu wax naza na kati na musée na exposition ya batissu africain bolanda nanga na baimage bokomona bino moko ndenge nini basaleli biso makambo ya kitoko makambo ya Afrique. Franchement so boza na temps boya awa na musée de l'homme na métro Trocadéro boya bohésite te bokomona makambo ya kitoko histoire ya Afrique à travers ya tissu wax. Je vous dis à bientôt les amis. Bino mo botala bandeko nanga naza wa na musée ya wax eza dédié 100% sur le tissu, le wax, l'origine du wax qui vient déjà d'Hollande et voilà et habillé dans toute l'Afrique. Botala na bino moko bandeko nanga grandeur nature botala esango mingi toza na ba musée boye toya ko se mobiliser totala ngo ba rendre un peu hommage na docteur Nabiso, docteur Denis Mukwege. En tout cas, exposition au ezali fin de l'année. Boya bandeko nanga. Bino mo bozomona opesa bino image. Azopesa bino intégralité, non pesa bino ba image sur ce sujet ya wax. Botala le savoir-faire. Botala bilo na biso ba koko. Botala bino moko. Botala. La Katia musée de l'homme. Et après on avait payé l'entrée déjà. Voilà. On avait genre payé 20 € l'entrée. Babotala bamaputa bama ya sika bama ya kala ba exposé awa na univers ya wax na imposition ya wax bandeko nanga botala bino bozomona ba image nazopesa bino moko na moko ba image bamama nanga naza sur boza na liputa o na ndako babenga yango disque oyo eza liputa babenga yango disque oyo ezali liputa alphabet nga nayebi ke koko nanga azolata bamaputa oyo donc eza bamai ya kala oyo ezali liboko botala bamama nanga bo revivre yango oyo nayebi babenga yango te nayebi te nini babenga yango na ndimi ezali morceau ya sucre oyo namona bato ebele balata yango me nayebi babenga yango te botala oyo ata na ba groupe salongo ba théâtre groupe salongo tozomona ba mama bolingo ba mama mabele bazolata ba genre ba maputa oyo donc faire revivre à bino ba nostalgie voilà bino mo botala bino moko botala oyo penza eko faire vivre ba mama nanga oyo nayebi liputa oyo bamama mingi baza kolata yango na Congo oyo penza nayebi souvenir tala oyo liputa oyo botala oyo botala pe oyo koko nanga aza kolata yango olala ba souvenir boyebisanga ba modèle ba mama nanga bino mo ba image botala bino moko bino mo bozomona naza na exposition namona ndisi naza na Congo namona ndisi naza na Afrique nazomona bamaputa namona exposition ya bata ya makambo Afrique en tout cas esali kitoko esali esengo voilà ezali ngamuna na kati ya chaîne na bino so boza na temps boye awa na Paris na place Trocadéro na musée ya l'homme bino mo bomona bino mo botala bamaputa nayebi kute loninga na kopona so bayebisenga na pona botala bino mo bama ya kala bama ya sika botala bino mo bozomona ba image bozozwa voilà nazo continuer visite nanga voilà bandeko nanga makambo kitoko ezali awa voilà na sisi journée nanga na sisi visite nanga na musée de l'homme
ezali na métro Trocadéro. Je vous dis à bientôt, Baningaranga.